Na beti c'était loko pour balobi trop. Pour le battre il faut clair. Balobi trop na masolo ba générique. Biso beta ba générique était sali succès à 2 semaines, 2 mois et 8 mois. Biso beta ba générique na valeur ya ba bijou. Et ato beti générique na valeur moi garantie après 2 mois, 3 mois inzulu gesili. Non. Biso to beta ka générique, moni 4 minutes, to beta 4 minutes. Soki 4 minutes lelo et bunza ba générique c'est masik. Soki générique lo boîte noire. Ceux qui ont bêta, mutu fatelema. Ceux qui veulent le roi tout cambois, biso bêta bablo mais a calculé. Ya moto calculé bango sikona l'aide de l'aider là. Ça comment venanga sege minyo maniata. Muta simbi bâtiment mboga oh c'est moi. Oh. Bandela no makambo utolo ba isa bandela. Mutu abinza. À part venanga niata kans. Sege minyo maniata. Mutu abinisa ka Congo. Mutu apesa ka sentiment obinisa o mona binage ba bobina. Mais ça va tourner à ce belé minene ba beta orchestre minene baza na boyi mutute tant au chat part c'est que muto mona betara dans c'est que après ezayo nyambi tu vas laisser l'orchestre au ba betara rumba au moment binenge ba beta rumba live ezaka na BCBG ngai siko na ye maki nanga pena dirite na rumba na chango penati mena okota na orchestre eza na rumba lelo bina mo beta binage après vena nga sege so beta chant na studio même na concert do mona on des disques ndeti lelo ba animateur ba buaka ba makasi na ba orchestre na ndenge lelo ba koma ba leader position na bango omona ka ndenge ni nde ba koma pena na ba ndenge koma na pona bango zaka bien pona bango ngandete na ba difficulté na ba bolam na mabe na malam comme bango ba signaki yango courage kana bango mengai te sikote Nicolas Obi bazosa nini ba animateur bazosa nini ba okemba mabe balela mais que tellement musicien za wa ki musa soda ato okemba yo yikaka mpiko devant public olele pana eza libulu no ba okemba bena okemba mais basala pe ba succès ba beta ba binisa ba te basala ba succès ngo pa batu na orchestre na bango non elo mo non bien moni succès ceux qui bon succès ceux qui orchestre nous ont succès ah te to kindaka Brazza te to sukaka na Angola te to kindaka bambanza Congo te faut beta bena ke Kenya OK Russie au sepelisi batu na Russie OK Gabon OK Afrique du Sud Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo koma na ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te belenga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisami na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve ba solution batika yo Mama soki pokolo Binisa bango Cédric Gélie na maboko na yo batata bamama bandiku nalandi ye simasima natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokoma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odio baza kokela awa toza kibokolo mwasi simekoli lui oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango outiliser omoni a je suis forme stop ongana kalangao poitrine place ki ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir que otoza nzoto makasi ndenge nini na atoza solution makambo on va voir ça comme le pas maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba.
Oyo, pomade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna peni peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Sinikoli. tosepela ndamu. ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazongaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai ye na di podium na podium pakalo yazongi mwana Maxi Bio Café à base de plantes essentielles maladie belé les autos tension hémorroïde faiblesse sexuelle. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso siko na www.elenga Congo TV. Quand on Sabino Martin Engi vitesse affiché, mon continent bango toujours. Tous en pour na ba actualité ko Sabino et c'est les Congolais de tous les partout, surtout Francis Wei FBS Ozotalanga na ba Azmak la Canadien donc ba frère chéri na Katia Canada surtout na Dani qui Foy donc Yekima donc na aux États-Unis. Alors mesdames et messieurs, toza awa na ba mission faire rigola. Toko solo la po et ça la mois d'Andier talara Martin vitesse affiché nazana toujours pour non la Sabino Musala po mutu aleki fizé na vitesse azate balobi ki photo donc Dani ki photo Yekima donc vrai chéri na aux États-Unis malgré au pesanga combo ya Benita na habité son boire Benita nani donc ekeka Benita. Donc merci à trop Tobeng artiste tozana artiste à faire rigola to sala émission to beta ma solo to sepela ndenge bo mesana kolanda Elenga Congo TV donc sala ramino mo danze po ba jaloux bazokuya na mai donc Tobeng Nicolas Tobeng Blaise créateur tozana bango awa donc tozo sala penda et sala mo danze et ça la moi qui toko Nicolas Okole Kanebo créateur awa ngana zana moi katipo et ça la danse donc bonjour artiste. Ouais, bonjour mon frère. Bonne santé. Pepele au savanate. Na santé pena que pepele zali. Bana le padre. Donc mon nga boy au tunate na mon nga yo mo mi pese réponse. Blaise créateur lobi pepele comme mon nga boy mo il faut o mi pese réponse toza pena Nicolas bonjour artiste. Bonjour, bonjour. Nicolas Ndalo Barate. Yo de binga ba mama bena donc n'habite. Na lo bakalanga. So likambo ya lo bezali mais ya lo leka kaka. Pour lo ba biloba lo ba wande on expectait Miguel. Mbongo mutai mambo donc. Aba mama wana bena donc. Babi muta calme kota kenda mata ba avion. Grâce à Jésus de nuance, il y a papa mo social, papa mo alinga bani bazara bien. Il y a un auto matara ba avion sans quoi soit aux ba papa
ya moi keba moi avion ezape moi kokoso ba keba ndeti sunani bazali belé bazali na ba orchestre bazali ba musicien ba leader wana nde ba koma ba keba ya kosakana te donc leader wazaka o atikali kaka moko na Congo o alinga ba mission e bazala bien c'est Jésus de Nuance. Alors merci à trop tozapena Blaise Azawa donc Blaise quand on a moi l'obésité santé déjà ils a bien bonne évolution il y a un mouvement d'abord. Ouais, évolution il y a un mouvement, ils évoluent très bien. Orchestre c'est toujours en cheval. Toujours mon est que tous en pleine répétition, aujourd'hui on a siège, on a vu on a une deux trois places pour répéter tellement tous en rappel en rester na bino presse et 5 que tout 4 mois muké tout ça l'interview. Orchestre ils évoluent très bien, on a mis tout en répétition, patron Azata à niveau Europe. D'ici les 5 ans, on a besoin de ça pour tout ça, la continuité. Même, consommer qu'est-ce que j'avais dit, album moi, il va là qui, Kalate Borozo, intergal, il y a un clip moussous, c'est Tikalaki. Donc tout ça, le système moko. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as un clip moussous. Kabongo. Ma meilleure chemise est qui, et ça là qui bien, les a premiers la trace. Aujourd'hui, donc ça force mon artiste ça naturel. L'accès artiste ça naturel patron na biso nyon ça la réciter ça. Donc comme tous la promotion qu'est-ce que j'avais dit mais to kangi pe ma boroté bana kini ba yebi ba zozela loko mo zo mikolo. Ils ont un générique moko nde to beta ba 4 minutes nde to beta ba générique ba boss. Ils ont un générique moko rien à voir na mon album. Ya on est monté tele biso ponti to yana premier soin album et le groupe Egoya Mikolegoya ou tout ça d'ailleurs la préparation mais c'était mingezana générique Egoya Mikolo ya le tout simple boyo ba bloga bieza na kati boka bana mai ba beti danger Nicolas Wagadugu meilleur drummer d'Afrique donc yé mutaroboya zate donc pour tempo Mikoleza na maboko na ye le padre il m'a confirmé et puis à Betaka FIFA animateur fédération zo boka best créateur faut sentir cohésion wana donc musala beneza bien mais base la pena générique wana to betele ngo c'était Nicolas Sabeta a beta déjà makasi donc a beta makasi si maman ngo zaka appareil bi mana ndenge na to beta ba 4 minutes nde to beta ba tukambwa nde to beta ba générique ba boss ça à part donc ils a en dehors album déjà kutu mambo tout donc ils a pon kaka yo tcha biso tito yana premier soin album orchestre donc base la ngo vraiment tous 8 ans na boaki kolega Congo mobimba te kolega Afrique mobimba te mais na sali biloko bana mboka balingaka na zala pena parmi ba pile quoi na yebi ke ba congolais balingaka boye na kena bango siko na luke tout simple et ça la mode danser c'est pesa batu nyoso ba Hollande biso ba Smack la canadienne ba Dani qui photo donc yekima ba hôtel biso siko ouais za pena na no moni na oboka maintenant menga ke sike pena ba batu mon ba baloba trop. Mon orchestre, c'est l'orchestre le plus stable, stabilité dans le Congo. Les orchestres à l'épatre. Vous comprenez? Les abagés, non, maintenant, ils écoutent un ministère fait rigolo là, autour d'un coup 2 fois 3 fois tout. T'as dit habité, habité pas fait. Et le roi n'est pas soutien. Vous comprenez? Alors, il y a un moni défense na biso, ba vandi na mokonzi, ba vandi pena ba boulé. Au pobiso est tout ça la idée, tu vas na patron na biso. Patron a vendu wana zo coacher ba petit na tout ça la boy oh ya bien to voter tout ça le logo mo ya bien to biki ba lo batro na beti c'était logo pour ba lobi trop pour lo batro il faut que ba lobi trop na masolo ba générique biso beta ba générique était sali succès à 2 semaines 2 mois et 8 mois ti biso beta ba générique na valeur ya ba bijoux et à to beti générique na valeur moi garantie après 2 mois 3 mois inzuluge sili non biso to beta générique moni 4 minutes to beta 4 minutes soki 4 minutes lelo e bunisa ba générique c'est masika soki générique lo boîte noire soki zo beta mutu fatelema soki bablo lo ba tukambwa biso beta bablo mo za calculer ya moto calculer bango sikona lay de le delà il y a 4 minutes bo uta ko beta na qu'est-ce que j'avais dit d'après yo so na bio comparer générique yo bobimisi na wana nini e beti ça biloko na biso papa ko bota bana 6 5 bilongo ko kana raté vous comprenez. Donc, les autres sont mardi. Mardi, ça mardi. Mercredi, ça mercredi. Vous comprenez? Mambo est salami mardi et qu'on n'a jamais mambo salami lundi. N'a pas de comprendre. Nous sommes bloqués on a biso. C'est impossible nous sommes kokana. Donc maintenant nous avons elongi naie, azana makambo naie, azana mupepe naie. Donc difficile à comparer bon. Alors merci aussi la biso tamo Loro Moro et CP ça ba Francis oui partout dans le monde ba hôtel la biso na www.elenga Congo TV.
chancele mbemba betaka balalataka botine po batela lokolwe biso mpe tozolatalataka botine po tobatela nzoto batela ye mama batela mwana mama batela yango bien yakola bina lukete soningana basheri basebela tala bakati maketo na leyanga luketu simple ye luketu simple weza ba bloco mikolo ezoya wana ekobouger ba loketo ba jeune fille wana na biso luketu simple te yagola toke ale des années de mikolo zaka des années ngamona tindi bino bosangana des années ozotinda batu na mabebo nzamba loba to se multiplier to sangana poto koma ibele eza mabete songa na yembi yango na nzembo yango na tindi batu basangana des années so troisième akoti ekomi mabe même na bolingo bateka biso tozala mibale vous comprenez na tindi bino bosangana des années kanga mama na piste na loketo bobina des années mikolo to bobina des années loketo simple hein eza blo mikolo ke bana sima prezemi o rao asente des années yo mto tindaki batu opesi batu conseil wana yo bali mwa sotie na ndako ekomi na ndako ozobota te faut poser des années pour moi bana lelo ba kopiara marambozo emba ya na bi des années moi na ta boye kokola tozemi bêtise tiens na lobi des années Nicolas Zarana Irène Mbemba baza des années partout na biso boyebi na mama Sili avec les jeunes nga boyebi ngana Laetitia Longange mama na Daniel bozo tanga ba un jour bo wanga na des années moni bato baza ba 3-3 ba 4-4 batanga te bato mona batanga boza baza ba des années ndeti ngana na des années moni nga moni Laetitia Longange mama na Samuel et Daniel mais ba kobina na ba resume ya oya koloba na Jésus alobina ye enga na kosekisa ye enga na gogogola ye ekintwaki ya mabina na lukete olingaka kolia ya kolia opusa biliali yako ya kolia ale niata wana nikola vandiselinga tempo tala basiminga omonite babeti basimbialalele donc na leli pena donc na leli moni na leli animation eleki bien naza pena fier po na sali biloko bato baozela et puis bato yo o balinga musique à l'époque e ba yoka générique wana bazala décider po Nicolas Drumo abetelinga na générique wana na bisu yo ezaliwa après na suka kuna na kena ngalola nane loko mona beti na suka kuna ngalola bato bakoyoka merci ngalola wani ngalola silisenga mangwe tetalo pangwe donc eza biloko bato bakobina vraiment alors que merci à trop mesdames et messieurs quand de continuer toujours pour balobi et sepelisa Emmanuel Kayongo papa na Christiana Kirtis Kayongo mobali ya mama Vero yemba na Bruxelles balobi Emmanuel Kayongo Martin invité sa fille toujours azali pour non sala musala alors Nicolas balobi Dejo Betty donc muto abeti drum na studio pour na générique wana ezobima eza Nicolas yo tozana moi message est-ce que au moni yango kozala ndenge nini proposana ba baguette ate c'est là non muto abinisa Kongo muto azobinisa Kongo venanga sege minyo maniata muta simbi bâtiment ya mboka oh c'est moi oh bandela no makambo utsolo ba esa bandela muto abinisa Kongo à part venanga niata kans sege minyo maniata muto abinisa Kongo muto apesaka sentiment ya obinisa omona minaka bato baobina mais zamba tourmer baze belé ya minene babeta na orchestre minene baza na boyi mutu te tant au part c'est que muto mona betara dans c'est que après ye ezayo nyambi tu vas laisser l'orchestre au babetara rumba au moment minaka babeta rumba live ezaka na BCBG ngai siko na ye naki pena dirite na rumba na chango pena te mena okota na orchestre eza na rumba lelo pena ngoma obeta pena ke après fe nanga sege so obeta chant na studio même na concert do mona round de disque na zosko mayele wana na génération na biso na na lolenge oyo ya mabondele
na lolenge oyo ya koki na moma oyo au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mipe mingyo pona mbola. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un ami. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient un kokaba. Atana ba mikolo baza. À part c'est bien ami tu ngam na nager. Ata troisième izate mukolo moko bazate yo yoka. Bati. Na ngam. Oh, na mi on menon solo na. Zulu kamarambo. Na bien. Moni qu'est-ce que j'avais dit? Mon bimba. Kobana na rumba seben. Ngam na beti en live. Sola ndi nzembo ya passé zolanda ngaye. Babilo wana nyonso tu wana première fois na koka obeta ngote. Boss ebisinga Nicolas Meka. Meke loko wana nan nakena ne boss na ko meka. Na koti pe be mayo bo banda na bandaki na ko comprendre tante na laleli yango lobi na eli yango. Na beti yango ne swimo. Na yoka penda donc trou me beta mele. Donc ya on sa wana te. Donc à part venir nga sege ngam na simbi charge wana. Pour na sala nyonso tu na yeba viona na pour na beta na studio ndeti ba rumba pour na sala ndeni petit na c'est ngakaka soki moni eza na comment on dit soki eza na programmation c'est ngakaka ba matela yo métronome soki ba matela yo ka kiku wana o kobeta na lo nyonso tu fo muto alakisi yo mwa mayele mobo faut komisa na nde na bino totonga mwa moke tomoni tozana badrumer mpe bazebele na mboka oyo ndeti toyebi otangisi gen toyebi mpe bakakole baza ata mwa félicitation na mosala bato mosusu basala otangi te pourkui esali mwa bien te mena bien totonga mwa moke tocamai na monoko te totonga tosola oyo eza vrai na bien totala banda fait de l'amour nini oui venanga sege fana na ba venanga titina malgré tout to sola non avait boité venanga sege iba mwa mayele ya vena titina nazolo ba oyo eza vrai na iba mayele ya venanga sege na bona te tanga soki ndeni oui so mutabeta seben oui seben to lo ba côté rumba. Pour musique ya sebente biso beta musique ba générique te so ende to c'est la race générique simbate chez biso to se bazaka na rumba na muto donc musique o esala musique congolaise zaïrois à l'époque et bana ezaka ba ve ba papa Franco ba papa Wendo ba ba on a robina te ba on a rumba to beta li solo ya rumba ngai na kumisa muto alexenga mweloko o na senga kia la kisanga lelo pe na kumpeke na koti pe be tamsusu na 30 minutes mwelo mwa muketa tata na dodi on pe na bimi fona kumisa ah oui na kumisi ve na ngasege na mayelo apesa ngai première fois na lo bango ke senga matani ni boina lobi on ka lelo wana ve na nga ya lelo te on a négligé générique ba générique tandis que ba Blaise créateur ne baza pena mpanza ba générique bani na sola na yo tozo sol na négligé générique te na non bo générique boani non bo générique te
toza na orchestre ya chanter ya leader o ayembaka makasi pe abinaka makasi na néglige na négliger générique poani so na négliger générique Blaise Créateur beaucoup la balifante da générique danger alors bela soko mamba nzembo on générique rien à voir nzembo ndé solo bela nzembo Blaise obi que jour au sala na habité que au sala bon obi que jour au sala orchestre aux appels des animateurs pe moko pe basala ba orchestre mingi wandolo belende générique o banga na animateur ici ko fait ya nano mamba orchestre lelo ya tayomo e jo bomisa ngosa longola na idée wana na elongwana e boba o ba signal lelo ba obeta te pamela mulimo na pamela wana komo na Yesu e boba o ba signal lelo ba nzambe mutaye ba revenir ya muto alobi mais au moins te ke simba pede Simbate moni tanga melaki ete mais ya forçango toza na ba jeune toza na ba venir mulai vous comprenez vous moni nzamba ibisa mutu nyos tout est faux à la leader et puis oyo ko ya lobi na yo ngana yo to yebite de photo tika o nzamba bongisi yango moke ko kisama vous comprenez ngana ko loba mambwana lelo te ndeti lelo ba animateur ba buaka ba makasi na ba orchestre nde na ndenge lelo ba koma ba leader position na bango omona ka ndenge nini nde bakoma pena na bango ndenge koma wana pona bango zaka bien pona bango ngande te na ba difficulté na ba bolamu na mabe na malamu comme bango basi ba signaki yango courage kana bango mengai te sikote Nicolas obi bazo sa nini ba animateur ba sa nini ba okemba mabe balela mais est-ce que tellement musicien zalo ki musa soda ato kemba yo yikaka mpiko devant public olele panani eza libulu no ba okemba bena okemba mais basala pe ba succès ba beta ba binisa ba te basala ba succès ngo pa batu na orchestre na bango non elomo non bien moni succès soki bwana succès soki orchestre no eza na succès te tokendaka Brazza te tosukaka na Angola te tokendaka bambanza Congo te fo beta bena oke Kenya oke Russie osepelisi batu na Russie oke Gabon oke Afrique du Sud yo lingolo ba ke ezata na animateur moteur voyageur na ba musicien na tangola pambaza te ndeti nani oyo yebi animateur nini et puis osolo na bana les padres est-ce que mamuna bango rien à voir na biso biso te totina bon basala ba orchestre donc biso to solo oya biso bana les padres oya biso o sala orchestre courage bona yi biso to zara pas les padres alors que album ozoya mikolo ya ba musicien pour préparation na ngozande ouais ezana tous en préparation les albums ya orchestre au moni album qu'est-ce que j'avais des albums à prise après ça qui 4 missions banzembo et ça les maté bon mona kiango vous comprenez ce qu'on a annoncé que album ya groupe ya on est tous préparé ils ont kende très bien moi to le belango mingi ils ont zalaté pour tous en étape qu'est-ce que j'avais dit biso tous en la cuisine tous lamba vous mona préparation est là que cause une année cause 2 ans cause même 3 ans préparation banda avant mais to ko tika te qu'est-ce que j'avais dit sikoyo pour to mi ça va clip nango kalate to ba no beta ma solo album et orchestre et ça na projet et ça ba travail ça les ma déjà vous avez moi titre na préparation to zakana les padres yé mutabeta kanzete na mai yé mutaloba ni golacha yé mutaloba maka uzucha yé mutaloba kingani cha vous on va papa social album to ça na préparation nyoso koyebana mokolege bima nga za déjà animateur na visada na générique so basalinga da surprise que Blaise ozo signé ils allaient pas essayer ngopona so pe sengi que Blaise zela na ozela nde ba to pe bazela ki na qu'est-ce que j'avais dit vous comprenez pour ba tumso na qu'est-ce que j'avais dit bazo te mais tout ba na chance ozo ba désespérer quitter vous comprenez tout est possible donc l'espoir fait vivre c'est la confiance à soi permis la réussite monde baloba donc ba da joana to landela ngo naza peme na les padres faire rigole donc ceux qui bomoni ki et sengi que Blaise a na titre bomona alors Blaise to comme na suka po boza penda to zo mo tembelete poto kabwana na yo surtout après to kabwana au sel molo mo boaki mo ba dédicace mo bato pe ba soutenir ko bala na ba dédicace na banana na numéro c'est très important au monde to za na cuisine to zo lamba batebele bazaka mo ki diba mais ben monsieur balanda ngo balamukaka na opesa numéro na nga to za na studio hein to zo beta générique ou il fallait que bima yango des obima donc d'ici là ils obima
Donc oh nyonso ça na posa dédicace ça na posa bima abenga na plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 aux Blaise créateur fédération de l'animation congolaise pour babilo qu'on a betawa ba oyo kango kuna na kati. En tout cas soko zangi na kati générique ko condamner nga été faut la team ko le premier son album orchestre ya pour eza ba merveille eza na kati na pesa ba ba mbote nga rapidement pas Leonardo Misekolo Koma mokonza plateau de 15 ans motema mama Adrien Malongo café noir loboko epesa ka bakata kati venanga Leonardo Misekolo Koma yango wana mbote mingi les choses na Chancel Mbemba l'international demi-dié Chancel Mbemba babi zanga mbongo mezala na bato tiganega yemo na Congo na Chancel Mbemba to sola so peut to sola te mais ngana za na Chancel Mbemba l'international mbota trop na pesi mbote mingi na Adolphe Tony Lewa na pesi mbote mingi na Edo Muzamba na pesi mbote mingi na Didier Chombo Petit Jésus mbote mingi na Patterson Mukumi mbote mingi na IG Former mbote mingi na Lole Omba na États-Unis kuna na Canada États-Unis mbota trop Hervé Makalou du 112 machine d'ambiance aux États-Unis na Atlanta motema Flore Chibangu mbote mingi na Oscar Chibangu l'administrateur Joël Chibangu international mbote mingi les sous encore une fois na Jean-Marc Ngolo na Kata France mbote mingi na Ziko Mayeye mbote mingi na nani na basé belé vraiment la FIFA mbote mingi na nani na Francis Mondobe papi Kachunga de Parigo en tout cas bozé belé o natangi open natangi te bomeka ko excusenga na za moto en tout cas liste zate même balasima nako odilo mampo ya mbota trop place oza et ouais merci moi et le romo tiki la bichoko moi crimo sur suka ça la moi bien basi kitoko batonde na kati ya Kongo ye José Denia zelelele papa na Melina ozala mokosete moindo Moulaïto monene likambo na yo moko mobalo sala choix fiero maneke vous comprenez elenge zana sima ezo denisa mandambwe oza bloqué goya même Nicolas Seka yebi na ngoti e bloqué goya ngabi misaka boy e bloqué goya na album goya mama esi yo kabilenge yena nute Alléluia yo gelengi elenge vandakawa oyo na oye kutani epesi elengi eza blogo ka egoya merci yagola sana bilengi yakotoyo pona bilengi na yo moko lingi na bondela yo donc eza blogo ka ekoyaka na mikolo to na étape lo tout simple des AD les sola botine vous on a ndinga mabete ya bo bebisa des joueurs nyonso betaka balle latéral ataka botine po batela lokolo biso pe photo lataka botine po to batela nzoto message ngwana batela merci et sombisa mapangu et sombisa mituka beta mai na moteur entretien matin midi soir concert gratuit merci alors mesdames et messieurs Nicolas tozongi na poto kabwana moi message ba lobi yone muto simbi kilo ya mboka oyo yo muto zobinisa mboka oyo pas faire rigola donc ya on moni tozio tellement que betaka drum biso tout yo kaka poto se pelisa les Congolais de tous les partout pour lingara TV Nicolas na comprendre raté Zayi maloba na lega TV so likambo lo ezali sans quoi keba TV etombola rapé ekiti saraba donc na moni ke ya ko lobezalaki ya on faiki na loba na leka donc sans quoi non collègue et ana ba mususu ba lega na télé pour ala kiselamba yana mutu mususu aleki na TV akumiselo na été etingai na oleka na TV pona kumisa orchestre nanga ya olobezaka ya ngona OK babi Nicolas ende mutu azo beta album azo voyager donc ngana okanze mbuno en tout cas félicitations makasi ya okanze mbuno en tout cas ça pe na téléphone nanga ngaite moni tant to yaka biso nion surtout na orchestre bako peso nzembo ndengo oya na nzembo na osoko betaka na bonyoma muzika oya na ona jara bonyoma muzika siko pe comme na ndenge ke batu ba sepela nango grâce à les pâtres donc l'idée o ke
ala mutema mabe na ba petit na été so elogo ya mabe ya obiso ke petit na ya mabe yaka nango ke nango pa mutu boye bosala ngo boye koma boye donc ngande fona pesa merci na leader o azara social na ba petit na ye alinga ba petit ne bazala bien fona senge merci Jésus de nuance na yo pe fosinga pe merci pour sepela na nzembo na sepela nzembo faire moi papa là on a sepela Nicolas moi to comme na souka émission na biso moi bato ba olanda biso moi numéro de téléphone donc et ça le rappelle moi bien ata numéro te ko pesa numéro te po ba yuma wana ba royi ba pe et ça la moi de ya mtu susu o pesa numéro boy musique ko mona mo ndenge ndum so sepela ne na ote azo ba bando finga ne yo donc tout ba chronique bako wayo mkologie ngate ya bat misu ba finga batu ndetinga wala besoin nga lukanga na Facebook okomika ka Nicolas Waga anemo donc kangi sango espace te okomika Nicolas Waga anemo donc to so la bien so il dedi so système to so la numéro de moi ba mbote kasi moi mbote kotoka non pesa joyeux anniversaire na salon Star na Londres salon Star et fetaki lobby de kokisi mbula nzambe bagi abagizi sumbula na tango basalaki salon Star na pesi inspecteur Miguel Mbongo na Londres bambote na pesi sœur na nga ya motema OK na kozala boy nabiki na obeta porte passer nanga Nelly Ebonda ya motema napesi mbote na beau-frère nanga Robert Landu ve nanga Joka Sanji Tour Eiffel azan États-Unis Joka Sanji Tour Eiffel azan en States napesi ve mbote nanga na ve nanga Christian Ebonda Do Ebonda Anto Ebonda Kato Ebonda na pesi petit nanga Merlin ba plan nango tindaki dia na zwaki na pesi ba mbote na ba merci na ye ndenga obule na ve na ye na pesi na yemo pe merci kolonga bena place où taki les grands coopéra Flora asengma mbote na ye na pesi pe yemo merci na ndenge waki ko luka biso na kata ya rep ko zope mon transport na pesi pe merci na omonanga Nicolas omonanga na yebi omonanga mutazanga na bilili mazunga na sete bana lepate bazalaka zoena c'est Nicolas zoena c'est ba bandoya Nicolas musicien Nicolas caméraman donc musala kaka donc média de salarié ba journaliste et ba musicien ba tombo mapenda et ça la mode ndé merci vraiment alors merci à trop na bandeko nyoso ba 8 ans landa biso surtout Francis Woy FBS ba bi jende makambo boromona penda ba kara mystique et roya na Congo oyo zela au continuer na yo Karine Chamba balobi JE Karisha Sadi qui vrai chéri na katabi na Azmak la canadienne moi si kitoko balobi petite sœur il y a la star congolaise donc na kata Canada merci à trop na Dani Kifoto yekima donc grande sœur il y a Benita atopesenga kombote ça les loroté balobi Lino Yogo aux États-Unis donc kitoko fort donc Nicolas, si dans l'émission moi liloba tutu ba Hollanda surtout ngana lobara ba faux journaliste moko ba romo Sarana Martin Engi ba chronifuati ba romo diembela na vitesse nanga ato fini ngana répondre te pona leki ozo diembela na succès nanga donc yo nani aussi la kalati bi ozala kaka loba na yo na bisaka ba fanatique na biso kala mingi te a bozozwa avant gumo elomo ya kanda makasi niveau na beti nabi tant bon on obima ba tout mais ni surtout il faut ba fukama sauf venanga sege minio maniata et puis ça intimate quand fukama ça tous les doumets probablement mon abeti ba beta ba passage normal na ba on a système sima mabe donc on a même pena système sima mabe donc on a pena c'est ben pena passage na balugi nanga na bando kende tina ozonga mais na ozonga na passage te donc on a ba tout faut pas comprendre que Jésus de Nia Saloba Pambate, meilleur doumère d'Afrique. Oh boya, asa mokili nae. Balobi oh boya asa mokili nae. Oh boya bena asa la mokili nae. Na pesi mbote na masa na nga na Canada. Christian Mbele, Marguerite to solate. Na pesi ve na mbote amigo Jenny Tabwanda, Marguerite vie. Zara ve na ngai
Venangai na pesi mbote na pichu di fwana. Venanga na ebike moi erreur mo ezalaki na bongisa ngo yo venanga na mutu na petit na so mabeza na bongisa donc minga lo bato tout bona ba problème bato bo bongisa so ki ba erreur ezali po mabe nga na problème na mutu te donc to finginga na lo bate diembelat na tikelo diembela moi mikolo mais au vitesse affichée finga na ondo lingi na olia o kar o kokana te pour no répondre à te Nicolas et monsieur Silit toleka papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata